nzambe bon so babia tika banda kume eroyo eza somo ndeto wana ba parquet kishesa toto telengana mama muto aliaka na mutoki na ye tika bakolo eloko bazo eloko nga kutuko na za na intérêt moko te na biloko wana bokoselanga makambo nakena ko filmer Pierre Tombali ya batu na lakisa bokoselanga makambo bapesanga mbonga Pierre Tombali na lia na ba nzambe aza témoin na nga ngai basemeki na ngai eza Landrine Nanou Koso Pichu aza papa abana nga o papa abana nga na Yvette yana bababi ya liboso ya mwasi ya Yvette papa ya bana na ngai eza Pichu to benda Pichu ko ata lobi na nga nini Pichu nga mna bokola Pichu nga mna lambela efufu nga na sasa Pichu devoir nga ata lobaka na lobela kaki mobali na boy nga na telemi boy Pichu mankanga respect jamais mankanga respect au manqueta au salate mama kipe na no éducation ya bana na yo ya ozotala ndaku na ote ozotala kaka ndaku baninga do yo misu na onyo so chaka na biloko ababia esiko yoka bapesi ebom mukolo yoka babimisi kuna babia bapesi $1 million seke wana pena ni ba poison ko tambola boni motema mabebo ekonjora njoro saka nde motema mabebo ba mama na nga mamwa mabe manike mais mama ni na onzima boyo botali ba émission so sala Iye mokaza ozo wela biloko na ba pesa yo bana poto bana ki bana mona Congo Check News TV ya simu mutombo abonnez-vous osuit bango penza Manik de Johnny mbala poto siko pena na ye pena na ndenge babito ana Nyota Land boutique na biso moko ya Nyota Kajira wa babi madame teke o azaba ba pecho poto te o ya nini balobi pe babi Kalise babi Kalistaba na Hollande donc balobi bana ya Bundes ba telemi mi bana mo baboki no sala ba faire na kin toi na Nyota Land on a tout moi na poto savon na yo obosana ki yango kuna oye na Nyota Land ozwango ya original ezata ko bazo somba na zando na lufutie ape eza biloko eyaka pena ye moko ayaka nango atiki yango po mikolo pe uchoza awa toi na Nyota Land donc moi na poto bosani savon na yo bain de douche na yo mafuta na yo zana besoin na ba whisky na yo ya bien na Nyota Land. Et pas petit dans Nyota Kajira, moi c'est Nzela Mine, moi c'est Kitoko, moi na Mswahili, babi Kalistaba. En tout cas, là on a so regretté mingi, regret nanga ezali bana poto na batinyo so botala rabiso de jogo bagu danger, ya nanga Gabi, ya Gabi. Pesa moi si on a conseil ko. Pona nini tozo azo wole la biloko azwina na maboko te. Ye vi na emo bimba. Azana bandeko na mibali pona nini vina emo bimba akangami kaka na biloko ya shoko ya que ton âme repose en paix mokozwa kimia ozano na kimia mais comme no etanga makapo otika elimangando awa ndeko na yo elimangando ye bon nzambe bon so babia tika banda kume eroyo eza somo ndeto wana ba parquet kishesa toto telengana mama muto aliaka na mutoki na ye tika bakolo eloko bazo eloko nga kutuko na za na intérêt moko te na biloko wana bokoselanga makambo nakena ko filmer Pierre Tombali ya batu na lakisa bokoselanga makambo bapesanga mbonga Pierre Tombali na lia na ba nzambe aza témoin na nga ngai basemeki na ngai eza Landrine Nanou Koso Pichu aza papa abana nga papa abana nga na Yvette yana bababi ya liboso ya mwasi ya Yvette papa ya bana na ngai eza Pichu to benda Pichu ko ata lobi na nga nini Pichu nga mna bokola Pichu nga mna lambela efufu nga na sasa Pichu devoir nga ata lobaka na lobela kaki mobali
Na boy nga na telemi boy picha o mankanga respect jamais mankanga respect o manketa o sala te ayebi esika to wuti nga na obima na pichu mutatikala na bana na ye soki na swani nga zaki soto swani na babe na kena nga na tiki prince autika na picha o lambele fufu wana ku anako tunano ayete mama kipe na no éducation ya bana na yo ya ozotala ndaku na ote ozotala kaka ndaku kwa baninga do yo misu na onyo chaka na biloko ababia esiko oyoka bapesi ebom mukolo oyoka babimisi kuna babia bapesi $1 million c'est que wana pena ni ba poison ko tambola boni motema mabebo ekonjora njoro zaka nde motema mabebo yango banda ko tika ngate ko landa na yo comprendre masolo belé na betela ko na banda ko linga ko eba toujours via babia vi na biso to vande banda linga tika ko eba via intimité so ntoka nde eza ozalaka nde motema mabebo ye tout ce temps na vana na yo lelo na comment singa babia limbisanga na eba te ke non njora zala motema mabebo ye peut-être ça na makambo susunga na loba e livra ye na bolingo nga zaka nango pona yo yaya njora mutema mabebo ye andenge nini yaya yango za na motema o za na bloc à glace ata vampire ayoka amawa luka ya yo yaya ozo pesa mwana no pasi omoni ndenge nga na zolo baboye yaya bible batanga ka komba bitike batanga komba bana bazana batata na ba mama te etike oyo ozokanga da Christ nyonso yo kantira prince mabe ezonge amonike omoteke da Christ a se retrouver te moi c'est kitoko lokwa mwana wana za na mbala ya sirte akoma na prostituée mwana pena koma 0 heure à se maquiller lati akiosa kindumba eza normal te normal te pona nini mama motema mabe oza motema mabe oza motema mabe yango tout ce qui so batu nyonso o baza tout autour no babonga yo bonga te kana somba ndako bien sûr acheter une maison c'est bien mais est-ce que ba ambition na yo ba rêve na yo réaliser yango non on réaliser ba rêve na yo te maman. En tout cas, vous excusez, on a répondre. Non répondre intelligent. On a fini yote. Et là, au cas yaya, nous avons battu la motema. Moi, je te plains. Nga yoki la comme mawa. Na yoki la comme mawa parce que na bi fin na yo eza catastrophe. On sera déjà makamunzamba sepela raté. Au lieu, on sera raté na o eda rata ba yo o sataka ka na orphelin. Nga pe na otikate. Yo kasi nga na yaya ata na aveugle ba aussi na loboko pona koma pas aveugle te eloko nanu kutu ebimite otango yoki kaka bakopesa jeep na $10,000 loko avoir nominé za ya ba oteleme bani kotanga komba principal likambo nini mama mwana ya muninga boete ya mwana ya muninga na eske mama nini akondimo sa mama nini ba mama na ananga mama mabe manike mais mama nini onzima boyo botali ba émission so sala ye mokaza ozo wela biloko na ba pesa yo noko izozo mona makamunjo osa te dilo zo mona te do ba dilo ba na droite ba mama nana ba na droite ba izebola ba na droite kaka yondo za na tozo yupo yondo za nani yango nyongo ngoya nini ngo babe azoke pa na yo oyo ozo futisa ngo tina tombo omone émission na sala omuke po mutu so so tan ya tala ngo penda tina suka ya bo conseiller njora metitima si mutombo en tout cas c'est triste. C'est triste. Tu es sans cœur. On a exploité Banabatu, tout le monde a été près de toi, il a été exploité. T'as la sort ya bateau baneko ken. T'as la sort à bateau nyonso batambola no bakena basali ba AVC, ba kufi ba misu. Omoni sort na bangote et puis ça ressorte monter.
Yo kantaka yo sana yo libanga. Njora nzambe nga na bondela kaza nzambe boma mokilo na moto na mai. Soki ozo sala kaka en vie parce que toi on attend de la grâce. Mais Nzambe na suka nzambe wa pianga raison. Merci beaucoup à tout le monde, je vous aime beaucoup. Tokos. Bana poto, bana ki, bana mona Congo Check News TV. Ya Sim Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.